Mbote mopanzi sango kabuya, mbote na ba Congolais banso bakolanda biso na nzela émission oyo, mbote na ba diaspora nyonso tout, mbote pe na mokonzi ya mboka Martin Fayulu, l'homme de la légitimité. Merci beaucoup, Nganazali Cédric Mangungu, héros vivant, député du peuple. Nazali coordonnateur national, il y a mouvement de résistants pour le changement, ou Nazali mouvement de pression, puis Nazali membre, il y a SID, parti à Tata Mokonzi, Martin Fayulu, Madidi, et Kamba Mina, le secrétaire de Vos Kitoko, le coach. Merci mingi mwana mboka Kabuya. La République ils en a balabala. Bandeko ya UDPS bazola kisa bozo bana bango par-ci par-là. Le lenge parti na bango ekambami na incompétence pe na buzoba ba memi yango ti na place publique. Aujourd'hui, milice moko ekomi force du progrès. Yazali nyonso tout. Yaza la police, aza FRDC, aza nyonso tout ye. Akomi ko kangana batu ko tia batu na boloko. Akomi ko traiter même ba conflit parcellaire. Yazali nyonso tout. Il peut faire n'importe quoi en n'importe quel moment. Tale loko basali. Ba fandia watoyo ki na Gombe. Force du progrès qui ti Gombe pour nous traiter conflit parcellaire. Ba bengana batu. Na compétence ni libango ba ko traiter conflit parcellaire. Ba longwe wana ba kamami kuluna ya bato ba ke ti na ndako mokonzi ya mboka ya kala pour na ko sakaje ndako wana. Ndeko na ngai tango UDPS so sala makambu oyo eza un tribal te. Eza tribalisme te, eza NT, eza makambu normal. Tango bazo sala makambu oyo eza rébellion te. Tango lobby opposition ko sope ma colonel na ndako mama Marthe yo komona dossier ko changer. Wana ko koma N, wana ko koma boy. Ba ko so tribu moko balatisi yango ke bato bazo linga tribu wana te. Awe salami epa ya Olive Lembe toyoki te balobi ke ba ye ko attaquer po aza muta tribu songolo mpakala. Mais soki ba attaquer ndako 10e rio ko yoka balatisi yango kombo ya tribu moko boy. C'est ça politique où il y a eu de pèse balingi ba mela biso. Lokola tata tieni asalaka lit ne ndenga ki moyibi. Lobby azana Kabila, lobby azana Mobutu na tonga zo sala opposition. Ndenge bango pe bazo mema biso. Tozo comprendre te au juste. Toza gérer pas bateau normal ou soit toza gérer pas bateau maboma. Même force du progrès wana lisusu. Bakamami baké ko sala mobulu na palais du peuple. Papa, tokomi wapi vraiment de konangai. Tokomi wapi. Yango tango zo ka CG Kabuya zo ko lobo zo mona ke incompétence eza obena monoko na ye. Maman Olive a na raison. Eza na bato mosusu bazali te ya kopesa bango pouvoir. Ba pesa ki ba incompétent pouvoir. Ba pesa ki bato yo babandaki ko sala ba mafia. Ba pesa ki bato bazalaki na compétence te ya ko gérer. Bato bazalaki ba Kadhafi, bato bazalaki côté Kapitza, bazui mboka, lelo tala place mboka koi. Tukomi na balabala. Soki to lobi, oh tozoloba. Mais pendant que mboka eza na turbulence moko, ou ezali catastrophique, tozomona susu ndeko Chilombo ya lula koloba. Ata balobi kutu mutango alobaka ndeko. Pardon ndeko na ngai. Ceux qui ont la vidéo, Ndeko Chilombo, zalaka un peu la maîtrise. Ndeko Félix Azali Soussou, président à UDPS, Azali président ya République. Ndenge Mora Lobaka ete, a outa na maponami, mais maponami a outa maponami a buzoba. Oeza maponami te, c'est une bêtise.
Ndeko Chilombo azala mboka ya ba agresseur na biso ezali ba belge azo sala interview na ye alobi ete AFC égal Kabila. Kabila azali patron ya AFC. Ndeko na ngai na ebite mboka oyo au juste UDPS elingi epesa biso nini biso nde tokotuna papa Etienne ndenga kufa foto tuna mama Marthe mobali na ye alliance signe asalaka na ba Rwandais na 1998 tokotuna Valentin Mubake ba accord nini bakendaki ko signer na Kigali pendant que le même Rwanda nous agressait mituna nde foto tuna yango wana UDPS foye bake biso tozali ba bololote. Le malheur ya mboka oyo ezali UDPS. Le malheur ya mboka oyo ezali Papa Etienne. Du fait que peuple congolais to soutena combat moko ya un traître. To soutena parti moko ya Buzoba, yango moni bango ba memeli biso pe Buzoba na bango au sommet de l'État. Un chef d'État a yebité jusqu'à présent M. Chilombo a yebi na été ba nani yo ba agresseur biso. Ce qui a yebité a joie matière. Nous sommes agressés par les Occidentaux. Le régime Oyo actuel est composé par des agresseurs nabiso ya hier. Pour qui RCD Goma. Pour qui MLC. Bango ni surtout bazaki ba marionnette ya Kagame na Museveni. Et aujourd'hui au pouvoir, il faut pas payer sa bango gain de cause Oyo babandaki ko bundela. Gain de cause ezalaki nini? Pillage ya ba ressources nabiso. Il fallait pas piller ba ressources, il fallait pas joba terre. Yango komona que non Uganda zali ko agresser biso jusqu'à nos jours mais c'est Chilombo incapable ya kotanga kombo ya Uganda. Akozela tanga kombo ya Uganda tanga komona clameur public. Soki bato nyoso bakomi koloba Uganda Uganda yepe lokola koma na ye lokola chaku aye koloba peka Uganda Uganda. Mais tango chef de l'état azoko attaquer so azoko indexer état mususu ezalaka pe na makambo yo peuple il faut mona. Ba sanction ko uta liboso na Congo ko pesa beta wana lokola nini lokola ko kanga ba ambassade ko kanga ba frontière ba sanction wana nde ko mona ete ke no solo mboka oyo na mboka oyo ezala makambo mais biso banda Rwanda agressera biso selon Chilombo na lobaka na mnoko na Rwanda agressera biso mais toko mona ba frontière biso na Rwanda ezala polele bato ba agressera biso ezali Rwanda ya Kagame ezali na régime à Kinshasa ya Chilombo bango nde bazo ko agresser peuple congolais et en plus ba occidentaux tant bazo ko travailler na bango okomona ete famille ya Chilombo mobimbeza na Belgique Chilombo yemra a outi ko confirmer les biso que non Belgique est le deuxième pays na yi azo entretenir ba très bonne relation na ba Belge ndeko na ngai pe komi kindoki to komi komona moto azo ko engager mboka pour les République démocratique du Congo. Mboka wana ezali agressé par un pays occidental. Pour les très bien établi. Otoyebi, biso tutoyeba pays wana. Sikoyo, yo ke susu kozwa soin kaka na ba pays wana pendant que yo ozo ko engager état. Yo zali congolais lambda te lokola ngai. Ce qui ngana ke eza na problème te. Mais tant yo ke yo zali ko engager état, eza lokola neti Poutine na Beli, azo kene na France, soit na Belgique. Pour ba traiter eza kindoki akosala ngote poso kasala ngo eza liwa na ye donc ya ke c'est que ye azali na ba lien moko ya malamo na ba agresseur na biso tant tozoloba M23 tozomona Rwanda tant tozoloba Rwanda tozomona nani tozomona OTAN ba force wana nyoso tout baza na posete congolais se développer makambo oyo Chilombo lobi ezali pasi pe mawa bandeko baye ba eteke biso nde population nde toza ba complice du fait ya botika bato yo ba diriger biso pendant 5 ans ba yesu ko diriger biso lisusu pendant 5 ans c'est que toza ba complice tala soko bimi na Kinshasa ndeko John ayiki na raison lo ba ke mboko vraiment epumbwaka tala soko bimi na Kinshasa okomona salité moko eza na mboko yo eza ndiri ya koloka lokola salité ali felo courant ezalaka te salité mai pasi nye surtout pasi mokomona bakonzi ya mboka baza na mituka ya talo mais pour la entretenir ville mbongo ezalaka te mais congolais kaka wana moto ayibaki mboka moto azotambola na mituka ya talo moto omaki bato lobi soki na balabala bazoyembela ye président
le peuple, biso peuple nde toza ba complice. Yango wana na koyebisa ndeko Tshilombo boye, bakosaka, mais bakosaka tango nyonso te, bakosaka pe bato nyonso te. Yo lobi problème eza Kabila. Kabila nde mutu atindaki Nicolas Kazadi yiba mbongo. Et après c'est là Kabila nde tchaki avion zela Nicolas Kazadi na aéroport Anjili po mena poto. Wana pe Kabila. Kabila pe nde mutu atindaki Kamere. Ayiba mbongo. Pe Kamera bima susu na prison. Wana pe kaka Kabila. Kabila pe mutu abengaki ba M23 ba ya awa na mboka oyo. Kabila pe mutu andaki koyemba yo nani oboya Kagame ndoki. Wana pe Kabila. Kabila pe mutu yaki na ambassade ya Rwanda awa pe Kabila. Kabila pe mutu mema biso na EAC nde Kabila. Nde kolangai. Toloba nini vraiment? Pona mboko toloba nini? Kabila na Tshisekedi basalaka deal. Bayibaka bokonzi ya peuple bapesi yango epa ya Tshilombo. Témoin na bango ezalaki nanga. Suite ya bakor na bango ebebeli bango pona kopie mboka. Ne nanga ke kozwa minduki. Lolenge moko Tshilombo asalaki coup d'état, lolenge nanga pa linga sala coup d'état. Biso peuple intérêt na biso ezali ni na bokambi ya Tshilombo ni na bokambi ya nanga. Mais Tshilombo ye faye babuyi. Tango ye azo pointer Kabila du doigt, biso tozomona ne ndokinde ezande ndeko Tshilombo. Pourquoi? Tango yo président ozo koloba. Bongo c'est que vous en avez preuve nyonso. Président da bongo azana majorité parlementaire. Kabila za président ya kala. Donc dans la procédure légale, président il faut asenga na ba député na ye basa la congrès pour na ba longola Kabila ba immunité na ye. Bati na la justice, chez méchant na la justice wana ba fungola procès contre Kabila. Nde ba information na ye azui wana apesa ngo na justice basambisa Kabila. C'est que y a lobby bongo, c'est que y a zana ba preuve. Mais ngana Monique maloba ndeko Tshilombo ezali be fait y anesthésie. Pour nga petango na zoka masasi be fait anesthésie musu et troublaka nga pe mo motu. Na lobaka pe biloba loba. Peut-être sous les effets ndeko Tshilombo sali communication wana. Pour un tant qu'un homme sérieux et normal, jamais un chef d'État ko loba ba telle bêtise. Kabila a eu pouvoir en 29 ans. Un jeune garçon a bien 29 ans. Akuti mboka totalement déchiré. Atikala kolela te lokola ndenge Tshilombo la tata mokolo ozana ba koko. Kolela na kolela. Mais bato ayi de pes baza koyiba na koyiba wana Tshilombo mona raté. Ne bata yi de pes bazo yiba wili ba konga yibi. Bango nyosu bazo yiba wana zapeka Kabila. Ndeko na ngai. Le mal c'est monsieur Tshilombo. Étant qu'un chef d'État a la mission ya robongisa bien-être na biso ba congolais ou azoko kate. A la mission ko sécuriser biso ou azoko kate. Incompétence est notoire. Ce qui ndeko Tshilombo lelo a Monika lingi Congo conseil eza moko il faut démissionner. Parce que mboka oyo to kanti saka lobby ndenge kozala par rapport ya lito to salaki to ndimaki kokufa kokota ba prison pour te dire que le mal était Kabila. Mais Kabila les lois azalité, tout le monde le mal en haut est comme sous mon nene. Oui, comme il a li félo. Les lois ezali félo tout le monde. Le mal actuellement c'est monsieur Tshilombo. Monsieur Tshilombo yende azana ba accord secret avec les Rwandais. Ndeko Tshilombo partout où il y a zokoleka. Azote kamboka malembe. Comment expliquer que yo ke côté la biso na EAC? Tolobi clair que EAC wana ezali kitabandoki yeba tout sur buntsaka biso hier yo kota kuna. Mais charte EAC c'est clair dans l'article 4. Il y a lobby il faut changer constitution pour continuer à bloquer. Et bon charte EAC peut lobby que non EAC étant que personnalité morale akoki ko kabola mabele ya bamboka. Pour na koluka bien-être ya bamboka mususu.
wana ya mona kangote ya avant kota mona kité pendant que ba Rwandais na ba Ougandais ba convoi ta kamabele na biso ya mona kité que place eza danger sur eza complicité et pendant bango UDPS est capable de tout faire il y a octroyer batou ba nationalité il y a koloba nye surtout pour na batou mais biso to ceux qui to meki koloba awa propagation de faux bruits on ndeko Chilombo lobby soki ba memi dossier na justice c'était il faut to kanga ndeko Chilombo pour yebi ba information ya ba ndeko na biso baza na front oyo bazo kufa et ba famille na biso baza na est oyo bazo kufa ndeko Chilombo yebi ba information pour ta lobby AFC wana patron nango ezali Kabila eza pasi dans makasi parti oyo ezali parti au pouvoir secrétaire nango komona ko la confusion à lobby que bozala kale me mokonzi ya mboka kala mingi ta kobimisa équipe na campagne na ordonnance tala bêtise mokonzi ya mboka bimekika bimisa équipe à campagne na ordonnance okomona siko parti yango ebimisele biso président tala incompétence ya président yango tala incompétence ya système yango tala incompétence ya régime donc bazana na ligne de conduite te oyo ezaki te toujours sala boye pour na 5 ans toujours eloko oyo toujours attaquer ba oyo pro bango nde bazo attaquer biso hier à lobby FC na baninga ba candidat ba paya boye na boye kaka ye moko banda azui pouvoir oyo azotambula kaka na mboka ba paya ngo pe ya wapi kaka ba oyo bazo agresser biso peuple congolais nde il faut fungola miso tu le kisi 5 ans déjà ya ofele zo ba sous 5 ans lisu ya ofele pe na ivresse na ya pouvoir alingi a changer constitution pour justifier que ceux qui ba Nicolas Kazadi bazo yiba mbongo za constitution ne biso tinda bango ba yiba mbongo peut-être yango wana mais peuple congolais il faut yeba clairement que la République démocratique du Congo est en péril et le mal actuel c'est l'union sacrée. Normalement, l'union sacrée zali wana pour un positionnement politique, pour na kukabola mbongo ya l'État, pour na kusala n'importe quoi. Dans la ligne de Chilombo, pour na zonga muke, alobi que le pays est en guerre. Mabosani qui na mibe qu'on a besoin mboka guerre ezaka déclaratif. Pendant qu'il y a déclaré que mboka est en guerre, il y a qui koloba kuna mboka est en guerre. Et on te comprend qui be fan anesthésie. UDPS lelo bazo luka positionnement. Bayebi que ce qui te commis pembeni ya maponami. Via incompétence ya système oyo bango ba incarné. Ba te belé ba kolongwa. Lolenge Kabila a monaki film. Donc film on a peu comme la UDPS. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étouffer bato mususu quelques cadeaux. Biso peto bimisa ba cadeau na biso au cas d'un pimpin. Peut-être tu souhaitais peut-être ndeko Chilombo rose appelle empêchement moko sur le plan médical pour santé na yé toujours mon appelle neti. Rose peut-être empêchement moko sur le plan médical UDPS a se ressaisir côté Sénat. Pe bato oyo bazali balien na ye ba moni pe que non bato ya UDPS bazana difficulté ya ko respecter ba accord. Il faut trop la peine à moto na biso na kati. Au cas d'un pimpin biso pe tous à la protéger. On est à guerre à intérêt, il y a intérêt à bâtiment bazaba sadique, ba pervers. Ndeko nangai kabuya. Ils a participé mawa. Normalement les samedi wana tokomona ba film. Balobi pe misolo ezo tambola. Bazo tambwisa mbongo blagité. Samedi toko assister na un théâtre politique. Mais ils a pas si makasi mon amboka.
Merci beaucoup, mon mboka. Biso tozali na silence c'était. Toko travailler toujours. Tata mokonzi ya mboka ki kosala pe diplomatie. Combat ya politique et bunda marate lokola combat ya boxe. Ils ont la ligne de conduite. Actuellement, il faut se positionner malamu. Pour te yeba awa tuzo sala boy. Papa tata mokonzi ya mboka Martin Fayulu abimi libanda pona kobongisa mwa quelques makambo ya mike obokoyeba na mikolo koya et na retour na ye to koyamba ye lokola roi. Nde bokomona makambo. Tolingaki na peuple ayebani aye meka kosala différence. Po moko peuple pe lokola memaki na sentiment de kokabuya. Na bino pe presse memaki na sentiment. Tout le monde bato ba considérer Katumbi comme un opposant, pardon. Katumbi comme qui opposant, Badeli c'est ça comme qui opposant, bato ba comme opposant crédible. Ndekolanga Kabuya na bitumba surtout zakana ba guide. Martin Fayulu étant qu'un guide a bengi bato baya pour na to bunela mboka. Mais na combat to sala to yebike liboso ya bikomba na biso zali Martin Fayulu. Bato wana nyon surtout ba na opposition actuellement lelo. Soit ba travailler na pouvoir, soit ba sima mandoki, soit ba yiba mbongo à l'état. Moto yo azali sans ezaka Martin Fayulu. Tango bino bo uti ko sala union sacrée. Boye na opposition. To bengi bino boye. Bon, awa l'une de conduite yangoyo. Et après bino batu bo uti ko travailler na Chilombo. Il y a même pas une année, bokomi ko senga ete que bokoma ba leader de opposition. O comment na place kindoke zalaki. Pendant que les mêmes personnes wana bazo travailler kaka na Chilombo. Toloba qui était, tu reconnaître l'élection au té, tu benyango simulacre. Momona ki batuni ni baria qui reconnaître l'élection wana. Et le ko yo bengi simulacre, mais yo ndimi ba député no ba siéger, olingi pesi so ba poste na kati ya simulacre wana. Ndeko langai, to comprendre. Bato mosusu bazali komi benga ma opposant, mais baza vraiment opposanté. Bon, c'est normal, hein? Peut-être baroza opposant pour biso na ngambu ya résistance. Ndeko, tu n'as parlé l'engeg na lobaboy. Peuple à comprendre sikoyo. Nani azali nani. Bato balobaki ke soki bache Katumbi ke bayibi maponami likolo na seko kweya, si lelo likolo na seko kweya raté katanga silence radio. Ezali complicité ya bato wana bazala ki na pouvoir balingi bazape contrôle et opposition pona ba endormir peuple. Yango tata mokonzi alobaki le 30 juin et après a voyagé toujours de la retour na ye ba activité et banda. Place de comprendre qui est qui. Message fort ezali boye. Mwana nyoso tu ya mboka kolanda ngai ayebake danger ezali makasi. Le pays eza na balabala. Mboko ezali gouverner te. Bato bazoyiba misolo ya l'État pour na venir ya ngai na ya yo na ya bana na biso to boti ezala mabe. Ya bango bana bache bango na mikili ya poto na ba confort mo ya malamu. Et après, sous lobby, le même bana wana bakuya, pour ba diriger biso. Marambo na zolo ba et mona n'est pas bâti le kwebo. Et mona n'est pas caméré. Yo peuple, bungama, pour régime où il faut tout sanctionner en complètement. Yango na kopesa merci mingi na bandeko balande biso. Ndeko nyi sota linko contacter ngai. A contacter nga na plus 243 82 81 81 814. Donc plus 243 82 81 81 814. Izangai mwana mboka Cédric Mangungu, héros vivant, les députés du peuple. Merci beaucoup.
Bye.